Bonjour, bonsoir, la famille, bana mama, la Chine, babone à Noëlla TV, balanda Noëlla TV, bambote, na kombo na Yesu. J'espère que nzambe na lolo azo bomba pe azo batela biso bisika nyonso bozwami na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, Afrique l'Ouest, Afrique centrale, en tout cas, bambote ya Noëlla TV, nzambe na lolo abomba pe abatela biso la famille. Malgré tout, toza na kati ya kolela, toza na kati ya pasi, motema ezosenye, motema ezolela. Mama na bandeko bazo kolela, mwana na ye ya mobali, ya mokolo, en tout cas baoba, ya artiste na biso, vraiment akufi. En tout cas, mes condoléances na famille mobimba, na bana na ye vraiment mes condoléances. En tout cas, eza pasi. Ba oyo ba yebi liwa ndenge ezalaka, ba biso to yebi yango, esalaka pasi pe ezalaka pasi. Okomona ngo pasi te okozwa ngo kaka bongo muto ke akufela te lokola mwasi na ye oyo na kombo ya Labrine. En tout cas, no, to mona basi bazalaka na mitema, me motema oyo eza na Labrine toyebi te eza motema ya nyama batia ye po azala na somo te, azala na mawa te. En tout cas, eza pasi ya comprendre phénomène oyo. Mais biso toza bana nzambe wana kuna etali soki na monde nini azali, soki pe azaka na monde oyo biso nyonso tozali toyebi te. Mais nzambe kaka aleka kolimbisa ye pe apardonne ye na oyo ye asali. Soki amoni ke asali eloko ya malamu, nzambe apardonne ye. Mais soki amoni ke asalaki eloko ya mabe, en tout cas aleka kosenga bolimbisi epai na nzambe na lola, tellement ye azali alimbisaka biso, ezala na mbindo nyonso okoya nango ye alimbisaka bana mama. En tout cas, la famille, ceux qui bozwi vidéo na biso to luka ko partager, vraiment ba partage eza penza te yango vidéo moyen ba mosusu bazozwa ba notification te ezo sala pasi pona kotala ma eza problème te. Mais nzambe abatela bino nyonso bo partager, bo s'abonner, bo liker, bo aimer pe e kosala biso bien makasi. Bana mama la famille, ata toza na kati ya pasi me to koloba pe kaka parce que balobi ata na kati ya kolela bato baliaka bamosusu bakendaka misala, donc baactivité nyonso elekaka nango très bien. Mais basalaka mokolo bazokunda moto nyonso akosala présence na ye, mais eza te ke bokotika baactivité mosusu non emarchaka. Et surtout biso na poto awa, ata mama na yo akufi, ata papa na ye akufi, ata aza na kati ya morgue okokende mosala ezalaka bongo. Bao bakotyanga lukuta, bao bazala na poto te. Me biso tellement toza bakongolais na coutume na biso tosalaka motu makasi okoti malade ou bien oluki eloko moko opesa raison obeli po ofana ata une semaine, ata 2 semaines, voire même ata 1 mois okekotisa maladie parce que eza na coutume na biso. Papa na yo akufi, mobali na yo, ndeko na yo, jamais okoki koloba ke na banda kokende mosala aza na morgue. Biso bongo esalamaka te. Mais na poto ezalaka nango. Yango siko na ye koloba pona la baronne, maman ya YouTube, maman ya Arieta, la star qui dérange les réseaux sociaux. Chaque fois moi je dis comme ça, la star, la petite de Jésus, bébé bonbon oh ya dérange les réseaux sociaux, c'est maman ya Karine mokonzi la baronne. Bana maman na kotela binoka moi vidéo moko eza mukie kaka bolanda ndeko Karine mokonzi la baronne, o azoloba ke atiko koma na Afrique du Sud, mais beau frère, beau fils na ye aye déjà ko rejoindre mwasi na ye na mikili na poto. Bana mama boyebi mwasi na ye eza nani? Mwasi ya boss Dimi Belao. Karine mokonzi, mama ya YouTube, mama ya Arieta, la star. Oya koboya vraiment bana mama asala mokili na ye, mais nasina lobi nanga la Chine boyebi kandenge ezalaka kaka. Oya koboya pe azwa poison amela. Parce que ndeko Karine oyo aza na Afrique du Sud, place mwana mwasi oyo atiaka makelele alobaka mingi, to mona ye pe akende kobimela ye wana alobaka non kanga munoko na yo.
boss Dimi Belao azana mwasi na ye en Afrique du Sud yo azana droit écoute au salata émission na yo o bana ko loba que na ye comme na Afrique du Sud Dimi Belao a ke rejoindre mwasi na ye na Europe et to mona ye pe abima pona ko lakisa ke ko loba ezana ngo kokokisa nyonso o te bato bazosala ko loba mingi eza nango pe problème te salande ba action bato bamona ke non yonde opelaka moto na kati ya monoko partout yonde ozwaka mabanga omeli wana bato babanga yo mais sino te okoloba kaka na se kaka ya caméra na yo na se kaka ya télévision na yo ogangi opublier ti fait des comptes aux solutions te mais Karine Mokonzi la baronne moi si ya Dimi Belao azona komata azana komata azana kosalaka oya bango ba projet oya bango libala libala utaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo donc ye ozala wana abandi koganga na ye banda koloba na ye Karine Mokonzi kuna kobonga se kobonga kotonga nde kotonga libala nde libala bana nde bana bandako nde bandako mais yo ozo fanda wana ozo faire souffrir pour rien ozo faire souffrir motema na yo koloba kaka koloba n'importe quoi kaka pona Karine mais ye kuna kutu azo calculer yo même pas atalaka yo pe même pas azo landa te oyo yo ozo sala mais ye azo bonga mais yo fandi wana ko salaka ba video à la con o ezanga tina sikoto mona nde kwa Karine oazo loba o simba yeka to mona ka ke yo ndo muta makasi na Jobour yo nde muta makasi na Afrique du Sud o simba yeka oza na droite ko loba na kati ya mboka na biso na mabele o tanga komba Karine awa ke boss Dimi Belao azali mobali ya Karine Mokonzi to mona yeo oloba parce que oloba ke belé oganga ka ebele baction de moke salande baction koloba nde mingi te salande baction ndenge Labrine oyo asali baction na kati ya artiste na biso o ya sali yo pe sala na bongo to mona yo ke ozalaka mwasi ya tembe donc yo tiaka soki batie libaya ozi olambeli batie béton okokoka suste en tout cas ndeko nazotiela bino boyoka pe je suis sûr que mwana mwasi oyo na kombo soki ya Yolande na Afrique du Sud alandi pe video oyo parce que video oyo basali yango te na nkuku ke babomba yango bapublie yango mpona moto nyonso amona na bapage tout bamoni yango sikoyo ti ndenge aza wana azoyoka ndenge nini azoyoka sentiment ndenge nini esale ndenge nini alobi makambo yango mpe nzoka nde ezalaki ya solo ezokende kokokisama pe donc libala ngo pe onga nalobaki ke bakobala na te libala ekozala te donc Dimi Belao basala kaka baje ezaka ke Karine abwaka ye kaka ayebana me ezokende na ndenge aboye na ndenge nini eske ezalaka mama kaka motema bakangaka kaka parce que ezokanga motema te fungola ya kofungola motema ezalaka te donc fungola kofungola motema ezalaka te ezalaka ke soki ebungi kaka kobunga wana eza fin ya vie na yo donc okufi na okaka cela veut dire elakisi ke silama melama ya malili okotalaka na fenêtre ndenge ezoleka ndenge Karine kosala libala ndenge Karine kobana kobota ndenge Karine kosala nyonso ndenge azobunga yo ozomona kaka wana kanga ka motema fanda kaka wana otala kaka kobonga Karine otala kaka nyonso Karine kosala yo ozalaka wana la baronne mama ya YouTube la famille nazotiela bino bolanda na bokebi nyonso c'est sûr Yolande yo pe silama landa pe video o ndenge balobeli yango mwasi na ye yango eza nani yo moko ozwa réponse pe opesa réponse yo moko on y va la famille. Embrasse ma petite fille Henrietta. Gros bisous à vous. Je vous love. La baronne. Nana mboka beau-fils d'Angaï. Ate. Ma fille du Sud. Mboka Dimi Belao. Ngana ye.
madame. J'embrasse ma petite fille Henrietta. Gros bisous à vous. Je vous l'offre. Boyoki alobi ke la baronne na ye na Afrique du Sud na mboka oyo ya bo fils na ye azali azate akei na ye kotala madame nini na grand madame wana ozoyoka madame madame na M ya munene donc c'est la baronne Karine Mokonzi soko oyoki ke aye ake kotala madame donc na Belgique na minito bazana Karine serré donc moi si na mobali ata nanu boye to mona officiel te mais du fait que des gens tozo mona des gens ezo promettre des gens tozo mona bilembo misala nango pe ezo mona na donc toko ben kaka madame po bazo balana ko balana eza nango eloko ya mukie eza nango problème te olinga pe mutu ango donc du fait que alingi Karine comme madame na to bien pe kaka madame comme ya la kisi biso ke moi ce n'est bon so to sandeni siko yo kuno sandeni na kanisi ko mela poison te mama to zana besoin na yo po sala ba life po yo moko omindima ke non na lobaki ya pamba nzoka nde ekokisami parce que pona ko lakisa ke yo oza mutu wana te ozo kotela oui malgré azali na mboka na yo aza vie na yo mais oyebi oye asalaka te oyebi o ba penser na yete yo koko zana ba penser na yete oye a raisonnaka na mutu ope akoko fana na yakoko linga yo koko raisonner na place te ya koloba ke to boyi yango na jobo parce que la jobo yango to moni à part yo mutu tsalaka ba sete na obeta ka ba sete to moni sota mutu nsuste na jobo yango abi maloba ke yo dimi bela oke bana Karine wana boye to moni te à part yo donc l'esprit a bien silama kaka otala ndenge azoko kende ndenge azoko bala ndenge azoko silama ndenge azosala nyonso donc yo zala kaka wana yo zala kaka wana po mona kaka ndenge batu babongaka na vie donc yo zala wana ko contrôler batu olio zala concentré na kata vie na yo moko na bana na yo moko obonga pe na ndenge na yo mais olekisa temps pona oya kolobela la baronne Karine Mokonzi mama ya YouTube mama ya la star Henrietta Belao. En tout cas, Karine Mokonzi elungwa ekoma Karine boss Jimmy Belao. Donc, Madame Belao. Donc, ezande bongo. En tout cas, la famille, nazoti kabino pona bolingo ya nzambe pour l'amour de Dieu. En tout cas, ceux qui tozobozi vidéo na biso, to like massivement. To partager et que ça la biso pe bien et que coûter nango même pas 1 euro ko partager ko liker pe ko s'abonner ba bisous na ba chinois nyonso bisika nyonso bozali lolenge bo partageaka en tout cas et ça la kabiso bien makasi la famille na pesi bino ba mbote ba bisous na bisika nyonso bozwami c'est Noela TV bo liker na kombo na Yesu. Bye bye, bisous la famille.